bande kunangai oza Congolais ulinga kamboka oyo ulinga kabana orphelina fida ezobenga yo tango zimwa muke yo kolia yo kofete na bande kanisela pe bango mutu azana mutima mawa oyo azana bozwi ate ya mukie tosunga orphelina fida na $1 apamba bana balia balala bien bamela bien nzambe nanga ne ya yo apambola biso nyonso bana mokili mobimba to soutenir bana na kati ya orphelina vida na $1 ya pamba nzambe akopambola yo akozongisela yo ebele mpona nini oye kosoutenir borphelin na $1 na yo na $1 na biso en tout cas ekoliesa bana bitike po bafete na décembre oyo orphelina vida baza na posa na biso ndenge bana biso bavivaka na ndako ndenge pe bana ya vida il faut bavivre yo moto oyokaka parce que jusque là batoma basilati $1 seulement franc congolais zana mokaka 2000 francs pour la kosunga ba orphelin ba fêter bonne année neti kaka bana nyonso
oyo baza na bandako baparent. soki tosangani bato ebele na ba 1 dollar na biso vi ya bana wana bakolongola na mutu na bango ke bazalaka na baparent te. Alors soki ozopesa epai ya bana nzambe récompense nini kozala ndenge nini? Orphelinat Vida baza na posa na biso. Orphelinat Vida eza bongo structure oyo eza kokamba bana bitike bongo lokola bafete ya Noël na bonne année ekomi pembeni. Naza kosenga na bino oyo aza na motema malamu, motema ya bolingo, motema ya bonzambe, opesi kaka 1 dollar. 1 dollar mpona kopermettre bana na biso baorphelin bafete mpe lokola bana nyonso. Vous êtes sur Top Media TV. J'ai dit merci aux diaspora. Ils sont quittés de partout. Les autres sont venus de la France, de la Belgique, à Brazzaville, au Gabon. Il y a même notre pasteur de Brazzaville, il est là. Que Dieu te bénisse avec tous les groupes qui t'ont accompagné. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Et que Dieu vous bénisse, vous, les enfants, la Bilaka. Ça va pas, mon ami. Est-ce que quand on a beaucoup d'école, est-ce que là, pour ça, vous avez ça? D'abord, flash n'a eu à téléphone. Torche n'a eu. Tant que vous avez pas, vous avez fait ça dans la bonne moyenne. Et ça va tout c'est quand même été l'objet dans les assurés. Est-ce qu'on peut changer ces cantiques? Alors, regarde moi est-ce qu'on peut changer ces cantiques? De mon côté, la batterie qui vient. Pour ma lobaya, bateau, ça m'a lobaya, de mon côté, la batterie qui vient. Pour ma lobaya, bateau, ça m'a lobaya, Attends la liste, la batterie qui vient. Pour ma lobaya, bateau, ça m'a lobaya, Attends la Sophie, la batterie qui vient. Pour ma lobaya, bateau, ça m'a lobaya, bato balobaka oyo bango bamona kasi maloba ya nzambe merci à ma soeur Charlène, que Dieu te bénisse. Mon Dieu, c'est un homme, il a qu'un ensemble. C'est Kakayete. Mon Dieu, c'est un homme, il a qu'un ensemble. C'est Kakayete. Ah, Est-ce qu'on peut mettre un boulot? Il y a bien. Merci beaucoup, il y a pas de
Zemboyo eza prière ya mwasi moko ayaki awa. Zemboyo eza losambo ya mobali moko ayaki awa. Ayaki aza deja limité, asa komi na suka, ayebi te nasala nini. Nalingi nayebisa yo, oyo apesa bilaka aza papa na yo te. Oyo apesa bilaka aza mama na yo te. C'est Dieu. Moto pesi opesaka bilaka ezazambalona akufaka jamais moza asanga ebandeli asanga pena suka bilaka na ye ekufaka jamais nalela mpona nini nalela mpona nini mataba bengani ngana ndako
Deixa não, a bunda de tu
Yesu deixa claro, como dentro do mar,
shuakate Ilaka zambe ratakate Ilaka zambe shuakate Ilaka zambe tulakate Ilaka zambe ratakate Ilaka zambe shuakate Ilobana yezali bisodere fidele ekosakate Lilobana yezali bisodere fidele ekosakate Est-ce qu'on peut mettre un boulot de la paix? Mettez un boulot de la paix. J'appelle mon frère Dido. Ça fait plus de 10 ans qu'on est ensemble avec lui. Il va faire ses vocales pour vous honorer. Merci. Bonsoir à tous. Pepa Nicolo, Pepa Nicolo. Ya Sara telema pe moto asuka na vi na ngayo lokolo telema ki moto asuka na vi ya anae telema pe moto asuka na vi na ngayo yango na pesi motema na kabi peso twe na yebia kosala Koko meta molo ya bien pona Dido, c'est mon frère Dido que Dieu te bénisse.
Jean Bosco,